Félix Sekedi yebisa bataille de PS, bataille de PS sur un téléphone aux images partout, bon publier, bon bango que Félix Sekedi mindele baza contre quelque chose ça va voyage kuna bo baké. L'homme blanc il est au courant que Félix Sekedi a soit quitté. Les blancs sont risés. Église catholique et finaki fati so besoin terminant de montrer bino. Après c'est une invitation ba yana Liban na Kabila, ba yebisi la convocation et l'invitation té. Et l'invitation et la convocation té. Merci Mami Kolo ba yoya ba kangami na ye. Félix Sekedi faut la prier dans l'église catholique. Pourquoi? Balobaki bata Kabila na Kabila basa ba médiocre. Mais le los partenaire aux associations FCC, aux collaborer. FCC. Bata médiocre l'église catholique qui fait donc comprendre bango. Faut la prier que Kabila za mutu faut protéger ma casse. Kabila za na mbongo. Mieto kanga Kabila ko en prison ba kala ke après ça ba individu police ça pour agir les imbéciles blancs. Mutokola Emmanuel Macron PD, Mutokola Sarkozy, Améliorateur qui fou, Mutokola Donald Trump, un star, un quartier américain, un raciste. Batola va repasser sur un mot de dicté. Nous avons sur la dernièrement mindele bango mo to bisanga ke pourquoi ça va président africain te ba président africain va tetara bango kuna niveau Europe comme ba sentinelle ba gardien ba parcelle na bango. Congo est va belge, Congo Brazza va français, Cameroun et ainsi de suite. Si on soit présent l'Afrique, on a présenté, on a dit sentinelle aux aucun le bien-être et yaba colon, ba colonisateur. Minde ba kena me ba kenate. Makabu na zonge susu yo, milimo la tingai. Na ngina kebiso pour ota fait ce qui est en danger. Il faut faire attention. Na ça on la tête. Kabila la muninga na ote, oyemo Kabila. Na baga ba tout ba oyemo Kabila. Bah on va pouvoir te Moïse que tout malem moi Kabila. Tiens au coup va présenter. Jean-Pierre même malem moi Kabila. Tiens au coup va présenter. Na autant ensemble même noté. Bato tout malem moi Kabila, bon Kabila Chine Rambo. Soit Kabila za Rwanda Kabila lobi na constitution mboka mbe comme mboka article 43 école ofele. Bata FCC baza lelo ba respecter ngoto bato cité. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zo apiba mbona ngapie ya ona préféré na sala ngafio Tobiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Bande balandi nouvelle tendance na toni mle botonzi ya koyebete boza ebele libosa batando ikela bino lokwa limeseno bo mesana koza toujours na nouvelle tendance bo mesana toujours kozala na Lendele TV na toni mle botonzi ya koyebete boza ebele libosa batando ikela bino pona kolanda émission na bino vérité ou réalité elongo na Judith Nobas la grande juge de la presse congolaise. Merci ya koyebete boza pena baike ya kozala ensemble na biso en tout cas plaisir nanga ya koyebete bozala kawana toujours ya kopesa biso ba remorque na bino ya koyebisa biso nini to sala ya koyebisa biso nini to sala ya koyebisa biso lolenge nini makambo etambla. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup aussi à Yadjani Sita, merci beaucoup à toi sponsor officiel il y a cette émission, merci beaucoup à toi Yadjani Sita depuis Suisse na tonzo botonzo ya koyebeto zana. Merci beaucoup na baiba so balanda kabiso pourquoi pas na Jo Shongani depuis Paris, pourquoi pas na Yado le Paris depuis Paris aussi Muninga ya Jo Shongani. Merci beaucoup à toi Yado, merci beaucoup à Mambukula Sembolo, merci beaucoup à toi Mambukula Sembolo depuis aussi Rostalda. Merci beaucoup à toi ya koyebete oza vraiment wana pour na kolanda biso pourquoi pas Akiala Lusala et pas bazola na biso kuna na Angleterre. Bo s'abonner et belé na nouvelle tendance tozalaka toujours wana devoir na biso eza ke ya kopesa bino ba information ya kolakisa bino makambo lolenge nini eza akoleka na kati émission biso mokolo lelo to koyamba moko ya ba chef coutumier na bite siboye bien déjà aleka moi trop na chaîne biso azalaka wana pona ko défendre politique na biso mais mingi yemo kayebi mupanzi nini akendelaka pesa ka explication selon bango selon ye chef coutumier alobelaka lolenge nini ya makambo eza koleka te yangwana
ezalaka wana mpona comprendre kaka bato kokende eliboso mbote papa otende comme maman journaliste boni mikolo ebele tomoni yo te tozali tobombanaki mpona koluka koyeba susu ndenge nini mokili etambola. ok tosi komona mwa moke ndenge nini politique ya mboka na biso ezotambola tomoni ndenge nini mwa désordre ezalaki entre FCC na bandeko na biso ya UDPS mwa kobendela moke ezalaki par rapport ya discours oyo Jean-Marc Kabund asalaki mokolo eleki kuna na siège na bango atoke chef coutumier okokolola nini par rapport nango mingi soki ekanisi ya Jean-Marc ye moko te keuti epai ya autorité morale na bango président de la République Fati mais soki euti na ye moko apopo na ye eza un peu vraiment gaffe par rapport à ba paramètres quoi. Félix Sekedi aye kosala réparation ya ba art ya ba erreur au papa na salaki parce que ceux qui nous ont une histoire Jean-Marc Kabunda allait préparer Pati Sekedi le père et non Fati. Alors tout côté ce qu'on a ba signe Fati a copié papa na physique na elongi mais na ba idéologie na ye ba idée wana ya opposition ba major ba art ya posaka Fati a sa bonté. Alors Jean-Marc Kabunda a un conseiller puis na tali c'est que Azama le plus grand a gaffé déjà tant que chef coutumier tant que juge na ko juger na ba art a posé IDP c'est en pouvoir en place mais ba art otumba ba transco otumba ba photo mais ceux qui ba tumbi photo ya Fati présent en place faut on va supporter pour bango ba ça déjà pouvoir en place tant ba ça qui peut en position ba tumba photo Kabila na ko côté Kabila te na ko combattre Fati te mais nga zali kaka ange gardien ya ko protéger Kabila nazali ange gardien ko protéger Minitio alliance de partenariat entre Fati et Kabila. Mais mission Fati ezali ko réparer erreur au Tshisekedi Titi à Salaka. Pourquoi? Ya Titi ezali kaka utiliser pion ya Mindele. Muto a sagi trahison a trahi Lumumba ezali Mobutu. Muto a trahi Mobutu ezali Tshisekedi le père. Tshisekedi ezali muto un père bazaki sika mona Mobutu. Alors pour combattre Mobutu pas Mindele nde bazoki ka muningani congolais asali trahison. Quand ndenge pe Lumumba bazoki muningani Mobutu asali trahison. Pe quand ndenge Mobutu ya Tshisekedi bazoki muningani Mobutu Tshisekedi asali trahison. Nde opposition esalema. Il y a des images, il y a des documentaires ezali au Mobutu azo déclarer que na Congo tout ça autochtone toki jamais kozala na opposition na mino Mindele wa Mindele au filmer. Alors on a compris tant moi mkene comprendre agent comme que Mobutu azaki na ye na problème te muta combattre Mobutu azaki Tshisekedi ye muta pesa ordre to payer ba magasin ba entreprise ya Kingabo limité plus de 300 quelques entreprises de l'op kaoti na pouvoir moi na kao les investisseurs ba Mindele bazon ba karaté ata ba ye mais activité kawa payo et out na pillage ya 3 pillage sama ki 91 92 sur 93 wana nani apesa ki nzela pillage wana esalama na basiru wana base ezali opposition parce que soutenu par l'église catholique ba marche des chrétiens na Pongabi alors Mobutu ya beta masasi parce que Mundela sa méthode sera baye président public a utiliser soit baye a utiliser opposant ndomoni biso to sera adapter Mindele mais to ça ba Mindele te nous sommes des autochtones nous sommes des bantous nous sommes des africains to cause en bakanda to arranger politique ça malelo entre opposition majorité à Congo et ça politique ba haine la vengeance et on monde ko avancer te Jean-Marc Kabunda aza un peu moins la muke surtout na parti politique na politique kozwa audace ya ko manquer Kabila muto a organisé l'élection na Congo eza Kabila muto a cha président il faudra Kabila parce que yende zaki kologer donc ça si jeune aboy Moïse Katumba Kota aboy Jean-Pierre Bemba Félix Sekedi pesu azali pire Kabila vraiment pourquoi Fati ngazana Jean-Marc Kabunda a osala erreur bato ide pesa ba okabona na pesa profession na regretter pourquoi ba image tangeza éparpillé partout mais depuis bataille de pesa ba okabona pourquoi parce que bango de bazar pouvoir bazar ensemble pour nous soutenir chef de l'état IDPS c'est pendant na bi te ba pilote balate ya ba olenga koité ya ba ainsi de suite te voilà ba leader ba combattant le jour ba prendre conscience que tous au kene vers les erreurs misu ba kene tina basim na ba famille na ba combattant misu na ba tumso ba la mukana beaucoup plus peuple congolais ba kene cimetière tu sais que un jour les lots lobité un jour copine no la copine de la corps na ko panza pour nini ba ko prendre conscience que ceux qui ba kufaki ezali faute ya Tshisekedi ceux qui mboka za kawe za faute ya Titi yango moni mwana na ye a osala le contraire papa na ye le peuple d'abord et mon ate kangela Kabila sika azali bokangela Kabila boyela ngaye Félix Sekedi akina Belgique bolimbisa Kabila akina États-Unis bolimbisa Kabila Félix Sekedi ko sala réparation ba erreur au papa na salaki ya moi Jean-Marc Kabunda fallait lukaye bano idéologie idée ya Fati donc on comprendre Fati te ba art poser et ko panda IDPS alors
comme mususu ba okoma pour Kabila comme mususu ba contre Kabila na Fati alors ça ndenge nini bato ba contre Kabila ba ndoko saba des autres ko tumba nde wazala ngambo Jean-Marc yango Jean-Marc ngasa nini asumela Fati nyai asukoma boka bo point nini akoti na kata terrain à comprendre que dans un vice-président du parlement mais ayo mona réalité za na kati ayo kimada bien avant asundu la Fati di babe point nini alors ba ke ngai na sina la shaki muta retiré qui signature ya je m'excuse muta retiré qui signature à Genève les a Fati ba benga ngo traite Fati a trahi bato bazaki sika moko non balobi que ce qui président de la République a retiré qui signature parce que base et télémaki yango moni na kata meeting wana o esalmaki na limité ezalaki ke ba constater que ba bazu journée oyo esalaki ke président de la République a retiré signature ne mukolo wana babi ke asalaki yango parce que base nde sengaka sala yango asalaki yango pona yemo ko asignaki alors ayokelaki nde base ko to ka yona na clair base esengeli ba yeba boye le Jean-Marc Kabundu a fini Kabila maintenant Chris Mukoko na fils Mukoko na boya libala Kabila fait sekedi Jean-Marc Kabundu so disa kangisa ki so yolo kangisa fils Mukoko so il fait sekedi abimisa Jean-Marc Kabundu ka ki na bangwana bale pouvoir bale batambo ba cheval batambo ba karasika batunga ndako azama ndako na kingaba kuna ba limiter bandako mine ba tia ba policier okengela ka yemo so ngamba lukela Kabila mais so balukeli Kabila balukeli Fati siko tout le monde benga Martin Fayulu za liboma état que juge Martin Fayulu ndinga za wana alobi nomination ba nommé Fesekedi alobi vérité et ni mtazwaki ba sang balobi ke mtazwaki Martin Fayulu ba français ba reconnaître que ngote ba boki Fesekedi après ba ko reconnaître mais ne minde bazana ko sala système risé malin ba bi que Fesekedi a présenté zwaki tiamo parvenir ko tient musapi ko poser question est-ce que vous reconnaître vraiment que ça présent Congo à quel soit disant Belgique balobi sous onga na yoki na vérifier ba bi que à chaque jour qu'on confirme na Congo qu'il y a la présence publique c'est que et ça que mutu a fait ce qui est dans pouvoir ya Kabila alors ce Martin Fayulu lobi que yem ta gagner qui mais to yebi na monde tout en Afrique na réalité na vraie vérité tout ça vivre bato batia ba présent en Afrique mindele bato moment présent en Afrique mindele bato bakanga ba présent Afrique ba kene CPI mindele c'est qu'on ndenge nini Martin Fayulu comme maintenant niveau ba ke Kabila nommé fait ce qui alors ce Kabila nommé fait ce qui c'est Kabila l'équipe mindele à pouvoir bato batinda biso to benga na Mobutu mindele bato ba créer opposition mindele bato batinda ki atitia finga Mobutu benga Mobutu mindele lelo nazo faire éveiller conscience africain ba yebake il y a plusieurs faux prophètes des gens qui prophètent qui donnent des prophéties na kombo ya Nzambe ya lokuta botala ke bato musu ba reconnaître musu ba kufa musu ba bosana mais nazo la musa conscience bato bolanda skonga bien Jean-Marc Kabunga za obunga Jean-Marc Kabundu so Jean-Marc Mabundi ala obunga quelque chose va grade wa pesi na parlement parce que pesi ndé c'est la coalition so yaki na France ngaka za place na place wana mais ça pourquoi coalition normalement niveau France pour la place de ni ministre Kabila c'est pesi bango pas faire c'est nazo la signer nga Mobutu balobi Mobutu amemi Congo pays na biso na Mosaï zetwana ngelo azoki kombo na kinako tona li philosophie ici faire kuna na faire azoki komba Zaïre Mobutu ataki forme ya flambeau asimbi boyango moni to komba na passe crise to souffrance ba loba ba pasteur ba lekaki be na TV alobi si na flambeau na Mobutu asaki la si na sorcellerie lettre Z on ezaki lettre zoki na deuxième monde balobi Mobutu mais lelo Mobutu adage ne zongiabi ne bo sanga boy un jour vous regrettez le tout regretter Mobutu tambola na Congo mona ba pola ya impère ya flambeau Mobutu nyoba nini les Kinois les Congolais baza na problème mental baza na problème mutu donc Kabila baki a sali tous les moyens changer Congolais mon mental mutu na ye normal te malamu te mais c'est que soit un système yo qui ne peut pas to bangola na jani chantini bongo bila pour bon réussir changement à Congo ezali mentalité parce que l'homme blanc a kangi biso na système jamais Kabou aucun vers les erreurs à chaque fois bataille de pes bo combattre Kabila bo combattre Fati mindele baza risé ba yebi que Fati a présent public te Kabila aleki mindela mayele na makasi na nguya po nini muto asesa ki élection zaki Kabila so Kabila otanda ni président balobi ba boy machine à voter ba bito me Kabila élection te transition sans Kabila na l'église catholique siko mutu moko yeka kote to ko ken élection sans machine à voter to ken élection muto a facilité Kabila comme en 2019 la moko ezali fait sekedi alors to bo bundi sa Kabila bo muta fait sekedi bino bataille de PS est-ce que problème ezana mitu to ba cadre na bino Jean-Marc Kabundi na bengo mabundi ni bisanga eza makmate po ozana aucun pouvoir likolo na ngai na ko sangisa bata bandundu baluba IDPS MPR PPRD MLC
tous les réunis, tous les unis. Tu vois que adversaire na biso zali poso pembe l'homme blanc. Alongo les biso na na civilisation. Aye azongi si biso na colonisation, na nomination. Aye na je m'excuse collègue comme makasi. Tous on a mukepo pour comprendre. Mundela ya kuti biso civilisé. Peuple civilisé, première civilisation mondiale. Abiote aligné comme civilisé et pourtant tout le monde est civilisation, tu es dans la colonisation, tu es dans l'esclavagisme, tu es dans la vente, tu es vers l'Amérique, sali clandestin, bomi, sali crime, assassiné, lambi na nzungu na Colombie, na Angola, batumbi qui pas vite na moto, batumbi le monde na sida, toutes ces crimes voilà, on effacé, mais tandis que droit de l'homme est autant des assassinats, crimes, même na pouvoir Mobutu Tshombe traître. L'homme blanc Haïti sera toujours l'homme noir. Moutatia Mobutu Nere, Ezali, Tshisekedi le père Titi. Mouta combattre Mobutu, Ezali Titi, Tshisekedi. Bakosi Mobutu, Tshisekedi va passer pouvoir. Tshisekedi a quitté na 20 mai. A ça discours lobby. Na outie pas na bango ba tapesa biso pouvoir. Voilà combattre Kabila le fils. A ça discours na 20 mai en plein air image Ezali na ebi ke bat ba au courant, bat ba menacer ngate. Si tu vas tailler des pèses ba comprendre que non té, Mouta so ngabso danger. Tshisekedi bakosi et pas mindele Tshisekedi abundisi Mobutu. Tshisekedi papa. Ya titi mtase ba erreur. Nga contre Fatite. Nga fan club ya Fati pour Fatinde aboki Kongo Kabwana. Ba les agi ke ba boma Kabila to ke ne CPI Fati aboy makamwana. Ya moment ba combattre Fati, musito lobaki to ko sala tous les moyens so Fati motika pouvoir to déstabiliser pouvoir wana. Ya moment 2019 crise zoya. 2020 aux ba crise. On est un professeur peut s'habituer makambo ya liboso. On a liste na tête na liste na liste coton ça veut dire mboreta ma négativité. Fati za combattre ma casse. Somme ta FC ça ou ta Fati c'est que tant il comme c'est un voleur à Ibaki Kabila. Na za muta mutute mie ba Kabila ngambongo te mais batu baza au courant o ezo le kana mokili. So e ba jeo suivi bo ça ba crime bo assassinat inutile. Baboma batu balamba batu manzungu bakata baboma mutama tu Braza baboma Thomas Sankara Burkina Faso baboma Kadhafi ya Libye basala ba crime autant ba histoire na yebi na zali révolutionnaire plus que le combattant un vrai combattant ko bunda na poto terre ko bunda ah na moni sou ba congolais ba su photo banderole a fait ce que dit Fati président public baba mbakongo ba maki ba finga kaye obolole Kabila utilisé té. Et là, ça la communauté internationale passe, la meeting national passe. Pourquoi? Bah préparer qui au cas Kabila résiste, ça le troisième mandat. Bitumbeko tu américain bah yeba Kaboli Congo. Au cas Abimisi Chadari pour la sanction américaine, Chadari Abimi président Bitumbeko ti. Bah mon arabe nzamba la raté depuis ça tatumba mbetu. Félix Sekedi albi machine à voter te to kindile. Ande elo ko ne pesa mindele passé. Félix Sekedi yebi ça bataille de PS sur un téléphone aux images partout. Bon publier bon bango que Félix Sekedi mindele baza contre quelque chose ça va voyage kuna boy ba que l'homme blanc il est au courant que Félix Sekedi a soit quitté les blancs sont risés église catholique finga qui Fati so besoin terminant de montrer bino après c'est bon invitation ba yana libala na Kabila ba ibisi la convocation et l'invitation té et l'invitation la convocation té merci mami kolo ba roya ba kanga minaye Félix Sekedi faut la prier dans l'église catholique pourquoi balobaki bata Kabila na Kabila basa ba médiocre mais le loza partenaire aux associations FCC pour collaborer FCC bata médiocre l'église qui fait donc comprendre bango faut ça président que Kabila za mutu faut protéger ma casse Kabila za na mbongo mieto kanga Kabila ko en prison akala que pesa ba individu police ça pour agir les imbéciles blanc mutokola Emmanuel Macron PD Moutoko Sarkozy, Améliateur qui fou, Moutoko Donald Trump, un star, un quartier américain, raciste. Batola va repasser sur un mot de dicté. Là, sur la dernièrement, mindele, bango tu sais que, pourquoi ça va président africain président africain va te travailler qu'on a un niveau Europe comme sentinelle, gardien, parcelle na bango. Congo est belge, Congo est français, Cameroun et ainsi de suite. Si on est présent en Afrique, on est présenté. On a dit sentinelle, on a le bien-être et colon, colonisateur. Minde bakena me bakena te. L'église catholique a le pouvoir de l'État congolais. A le droit de la classe, a l'école, a la forêt, a l'État, a zamba, a l'hôpital, a l'État, mais l'État a l'hôpital, l'État a l'hôpital, l'État a l'école. Veut dire l'État, quand on voit l'État, c'est l'État belge. La loi Bakajika. Tolingi Jamba Kabundi, Mabundi na evi matin, mais Jamba Kabundi a sabatuke.
fils mukoko azaki na raison ba menacer fils mukoko tant lobo ya Kabila yo comme finga sous Kabila ezaki otimbeli ke Fati a une erreur selon mécanisme non mais Fati a une erreur était Fati a ende ko protéger papa na ye guerre tribale les années na ngambu ya opposant na minute au Congo za opposition te pour nini bato basala ko opposition to bi opposition zali IDPS Tshisekedi a saki trahison tant à combattre Mobutu Fati azalo ko Tshisekedi le père te Fati a pas combattre Kabila te. Notre ennemi ce n'est pas Kaïs Kabila Kabangi. Notre ennemi c'est l'homme blanc. Mutu oyo akataki système ya royaume Congo. A installé système ma président. Il y a un moment tout ça système un nouvel ordre mondial. Les éliminatifs, les éliminants, ils sont là. Nena tout nos questions moko ozana problème minina mindele parce que toujours quand on ngama mindele ozolo bakaka ozo ko finga est-ce ozana vraiment un problème mindele basala wani. La même comédie diverte mais avec rigueur, nous sommes conscients, on comprend que tu passes en colère. Mon problème c'est quoi? L'homme blanc a trop pas biso. Attends que si biso histoire na bisoté, enseigner biso qui bomoto na bisoté, a changer nature na biso. Calendrier mutu ezana moi mutu inane mutu ezana 9 mois. Mais l'homme blanc il biso 12 mois. Attends que si biso makamunaye, mais attends que si biso a bisoté. Civilisation. Attends que ça biso, face à biso mabele ezana na goma. Matière o so lambiango autant de degrés et au ça et bende o o so lambi et au ça caoutchouc. Ceci n'a fallu mondela tant que ça bilo quoi na. Mais école autres autant enseignement éducation ça y est. Ti le corbeau les rennes se faire répéter ils ont la biso. Ngai na commune à 40 ans. Na boti mona atangi le corbeau les rennes. Moi na boti mona le corbeau les rennes. Moi na boti mona le corbeau les rennes. Pourquoi pas besoin qu'on s'installer ba école mo ba université ah batang ça me ba ça bouton, de ba ça bic, de ba ça gilette, de ba ça carte mémoire. Mais tout temps ba bloc ensuite ça na classe batang ça biso ba bloc on comment bloc c'est yo zona ko wana te. Yebi sanga na Congo na kenda prototé asali gilette, asali plasma, asali mutu ke tambo sans essence. Jamais j'ai coco. Na boy makambo wana. Conscience na ngelobi ke ngai mo na nga otanga classe te. Soka otanga classe loba na volonté na ata minerva ya ofele. Po ngai nyatanga sa mo na classe oyo basala ka invention. Na Congo to za classe oyo akela ilo côté. To za classe oyo to répétera buzoba par exemple na kata classe ba otanga sa yo. Les coqs, c'est moi les coqs. Siko loba on nga les coqs, c'est moi les coqs. Parler français ce n'est pas synonyme d'être intelligent. Na kata fulu. Bato maboma ba français baza. Et le que comme ça na molo que ça ba mot français pour le malgré ozo ignorer ba mindele mais je vois aussi que ba mot français et bimakachi ça veut dire que tanga pourquoi olingate yo ndongo tanga otika penzela na mwana na moi na yo tanga parce que somme tatangi te eza moi passer. Ba chinois baza na 800 caractères. Ba européens ba les blancs baza alphabet 26 lettres. Ba walo pe ba flamand baza ba ouais écrit na bango. Ba juif pe bazali, judaïsme mezali. Tongi lo baké c'est bon la français mais on récupérer ba frais scolaire et puis classe on attend que ça sont que classe dans l'été so bo ki l'église ba kangondoki nga ba kangandoki nga betema fimbu on m'a imposé ti français zo ba eza langue ya ba colonisateur so ba fait français par rapport ba colère pour atteindre ba to mususu on a traité comme si lettré alphabet non faut faire attention faut être prudent tant que zo ba makamlanga eza beaucoup plus dans l'air spirituel et dans dialer loté dans fan club mutute dans un pesa conseil que le français ce n'est pas mauvais mais comme français encore mboazo ganga kokoriko soso ganga ou na ba français aucun poto tambola ba bengo Nadège Déborah David so vous êtes belé comme mondial ko ba tango mona noir baluki David comme les noirs aussi la Belgique mboka na za star ba belge na Belgique na moi c'est pas pour tamona pesa comme mboka on peut ça té sur noir tous on va dire donner Dieu merci on a yo biso ba noir kombo ni to ko utiliser na bano biso to bota ko za kombo Nadège ko za kombo Bélange ko za kombo Judith ngo bageza comme mindele bolasi matampi bolenge ibenge bokese mapia son de nom propre on va kombo na biso moko et puis kombo ça na vibration Sandre Zangaité Judith Zangaité Hervé Zangaité Jean-Marc Kabou na zonge susu yo milimo latingai na ngina kebiso pongo ta fait ce qui est en danger faut faire attention na za ola la te Kabila la muninga na ote oyemo Kabila na baka batu tout ba oyemo Kabila ba oza pouvoir te Moïse Katumbi oyemo Kabila tia okufa za présenter Jean-Pierre Bemba oyemo Kabila tia okufa za présenter na otanga sama même na roté bato tout ba oyemo Kabila bo benga Kabila Chine Rambo so Kabila za Rwanda Kabila lobi na constitution mboka mibeko mboka article 43 école ofele
bata FCC baza lelo ba respecter ngoto bato cité ennemi à congolais ezali Kabila wa Rwandais to congolais eza congolais moko po nini Kabila travaille ba général na ministre congolais tant a PC idée article 43 faut pas respecter mais parti congolais aye avec quoi il va respecter Jean-Marc Kabundi osa préparé pour la politique té Mongolier c'est fini son adam ta FCC na kolunga ba longola na pesa ba tchaki on mérite même pas a on ngo tina bataille de pesa na ba erreur faut son vérité que Fati ndinga zawana bat balobaka ngo bat bayebi ke moi sinaza Rwandais ngaza na kati ya Congo je ne pas perdre quelqu'un songo sanga crime assassinat inutile bo baboma batu na ba dimension degré 0 ngo baboye balobi sur Vital Kamerhe bataille de pesa bango mo bazolo bango ke Vital Kamerhe burundais Vital Kamerhe congolais te parce que Moïse Katumbi italien ngo ba ke parce que double passeport ngaza ka attendre détaillé rien que la vérité image qui est partout dans le monde. Jean-Marc Kaboun a fait ce qu'il n'est pour la ligne. Bolobi fait ce qu'il est rwandais. Dans la politique, il y a des batailles de peste. Il y a Jean-Marc Kaboun, il y a des politiciens, il y a des pasteurs, il y a des voleurs, il y a des escrocs. Pour que Jean-Marc Kaboun, quand tu suis un pasteur, il y a un pasteur, il y a un pasteur. Jean-Marc Kaboun, il y a un pasteur. Pasteur, à la campagne, il y a une photo, il y a une publicité, il y a une campagne, il y a une ba député ba ça ko campagne ba photo ami pour ko campagne ba voter bango pasteur député une seule chose pasteur député pas à la c'est aucun parlement pasteur peut à député au moins pas ce sont des escrocs des aventuriers des prophètes et ainsi de suite na mukusenga za la boye Jean-Marc Kaboun na aider yo talanga siko bien take coutumier tika coïnciter IDPS ba combattant na erreur pourquoi yo que la base yo que la koko bakoko balingi Fati pourquoi Bemba Moïse Katumbi on va ça la muka Fati na la muka tant on combattre Kabila au moins que autre Fati na erreur pe na danger makasi eniko baboye batu nyonso bazolo bango bazobanga ngana lo bien vérité na kutu mutune il faut Fati na Kabila ba protéger nga makasi pour nini mokimo mezo bake moi si a fait ce que Rwandais na mutanga fait ce que le père Rwandais on a eu Kagame a eu na kati mais tant qu'on va publier mukolo ba publier publication que Union africaine boyaki babi il faut Kagame maya Kagame ndé mukongela kuna Kagame ngana contre qui va publier Fati président mais na matanga Fati na matanga Tshisekedi Kagame a Union baboy Kagame Rwandais Kabila Rwandais Vital Kamerhe burundais moi si il a fait ce qu'il dit Rwandais Jean-Marc Kaboun ce qu'on ça va combattre Kabila au combattre Fati on combattre Kabila au combattre Fati battre au CP là mo kile au CP battre au ndangai mais condition moko ko penga mongote na ko sambo mongote na inde ko corriger pour na posa battre super makila te oto ku febele 500 000 personnes à l'époque Mobutu na kapa Kabila muta ku fara Kabila muta suma mukinza fait ce qu'il dit te balingi fait ce qu'il na Kabila va esika mote Jean-Marc Kabundi mabundi ne vimba te oza mapon na kingabwa autant ma voiture va plus de $100,000 oza mbongo ebele grâce à Kabila songo za mbongo la Congo njela facile finga Kabila oza mbongo mwana sema finga Kabila $2 millions Vital Kamerhe azambonga Kabila Moïse Katumbi Francis Kalombo bazo mbonga Kabila sai mbonga Kabila mona na epasi Kabila Fati copier Kabila mokumbi maki abundaka te asonaka te ya bango balobi mokumbi abundaka te asonaka te mais soki eleki baotiama ki pembeni babunda Fati azalama Jean-Marc Kaboun a préparé Fati ce qui le père ça dit toujours qu'on comprendre que politique au Congo mundela za posa Fati te so mundela posa Fati baya ko investir na mboka oyopi batia mbongo ebena bank pour nourrir population bato bazala sima passe à Congo c'est l'homme blanc passe à Congo za Kabila te passe à Congo za fait sécurité passe à Congo za batala mukate passe à Congo za li système au mundele atikaka sikoyo to bali ko ke vraiment na suka émission na biso sikoyo eloko nini kasi to sala po passe wana na Congo c'est eloko nini ko kolo na président de la République po sala ke passe wana o yozolo ba mindele ba cha biso esila ba mekamuke ko yiba idéologie Mobutu zaïrisation bazo ba documentaire Mobutu ba livre Mobutu batanga penser à Mobutu alors comme Mobutu akufi ce que idée na idéologie etikali Mobutu akufa raté ba image eza mikande zali ba kene vers tradition bazonga na coutume bazonga sa pouvoir et pas le chef coutumier pas kata makambo ba élection na Congo élection c'est pas peuple élection comme entre ba député bango kuna pour éliminer peu dépenses ba dépenses inutiles je sais c'est élection 2018 timbonga to perdre dans l'avenir à Congo le 11e mois
peuple souffrir. Nous soutenir le président Félix Tshisekedi à quelque soit une nomination va nommer pas Kabila mais beaucoup de langage on a sobi Fati va nommer pas Kabila c'est que Kabila l'équipe Mindele pouvoir pour partir au président Mindele. Question sous quand retourne na bataille de pèse. Question les autres va KO. Question les question l'équipe va question toi Mokimo Bumba. Pour l'instant dans un succès la question. Nous avons posé bataille de pèse question. Nous avons posé adversaire à Kabila question puis nous avons posé la poto la question. Question à moko. Mutoyo ataka ba président d'Afrique. Ezalaka Mindele Tonjambe. Mutu oyo apimelaki Tshisekedi pouvoir na Congo. Eza Nzambe to Mindele parce que Tshisekedi le père Titi a travaillé beaucoup plus pour la démocratie, pour la lutter, pour remettre Mindele pouvoir. Ndia pour mettre la démocratie en wana ça va marche déclaration à toi na bango. C'est comme mutakosa ki Tshisekedi Titi qui a repris pouvoir. Eza Nzambe to Mindele, eza Mindele. Mutapimeli Tshisekedi le père pouvoir. Ezali Nzambe to Mindele, eza Mindele. Mais mutapesi Fati pouvoir. Ezali Nzambe to Kabila. Ezali Mindele to Kabila. Mutapesi Fati pouvoir. Nana organiser l'élection au Congo. Ezali Kabila to Mindele. Muta organiser l'élection. Nana otia mutu président. Merci beaucoup, chef coutumier. Et la Monique est au Souki à Anayo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabande ko balandi et pas wapi bolandi biso na nouvelle tendance to banda ki bien to Souki si awa o nyoso lobi ezota la chef coutumier yende mtu apesi ya ye makanisi alobi oyo ye azokanisa soti o milimo eza ko ebisa yo lolenge alobaka. Merci beaucoup. Nabande ko bolandi biso bo s'abonner ebele na nouvelle tendance bo s'abonner ebele dans l'Indele TV to zala kawana et pona ko pesa bino ba information maso et sur les canaux République démocratique du Congo. Topé Namboka Bapayande de voir la biso à la nouvelle tendance européenne Sabino information na ndenge et sengeli. Merci beaucoup. Naba abonné nyo sabo s'abonner massivement, bo s'abonner vraiment massivement, bo s'abonner na nouvelle tendance, bo s'abonner na l'Indele TV. Merci beaucoup Robert Bozake Belé ya kolanda biso to comme comment na suka émission na biso. Merci beaucoup à toi ya Janisita. Merci beaucoup à toi ya Janisita depuis Suisse. Merci. Ya Janisita sponsor officiel il y a cette émission Vérité ou Réalité. Merci beaucoup à Joe Shongani depuis Paris, Yado le parrain, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aussi à Mambuku la Sembolo depuis Rotterdam, merci beaucoup à toi. Pourquoi pas à Kiala Lusala depuis Angleterre, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Urki Libanvois tout depuis Londres, merci beaucoup. Et pas il y a les Princes Claude Ndombasi, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Et pas Bolandi Bisso, tout comme la souka émission na Bisso, on dit tout na bino na micro Mizali Koya.